Bandeko babolingo mbote na bino baibo mesana kulanda chaîne na biso ya www.zoomel1000.com. Lelo tozali na sengo pona ko présenter bino ba émission na bino obo mesana kozela. Ngai papa Roger Babo lelo na ko présenter bino ba émission obo mesana kozela mokolo na mokolo pona ko talisa na bana ya Congo eloko nini oyo tobombeli ba. Rosalie Lokosu na zui responsabilité monene na chaîne ya www.zoomel1000.com pour na kotalisa na peuple congolais vérité to bosolo oyo nini esengeli na biso bana ya mboka toyeba esika oyo bato bazali kokangela bato misu to bazali koyebisa bato ba makambo oyo ezali ndenge wana te ebongi malamu ete biso bato ya Zoomel 1000 totombola mongongo pe toloba tolakisa bango bosolo po ete mboka na biso ekende liboso po ete ba peuple congolais bayeba eloko nini tokoki kosala po ete nyonso tu ezali kaka mpona lokumu ya mboka na biso po ete ezali esengo mingi mpona kotangusa bosolo na kati na biso ba diaspora congolaise oyo tozali libanda ya mboka. Na ntango oyo bozalaka kabisika bozali nde bokolanda basango ya www.zoomel1000.com. Bandeko babolingo mbote na bino bayebomesana kolanda radio Zoomel 1000. Bandeko babolingo lelo tozali kolobela bino mpona kotalisa bino ndenge nini lelo Kinshasa bato bazali calme pe eloko moko te oyo bato bazalaki koloba ete bato kuna na Kinshasa basali ba rassemblement pe bazali prêt bazali kozela ba combattant esika bakoyela po ete bayamba bango. Bino moko bomoni ete ndeko na biso Patrick Kasali asili kozwela biso babilili en direct ya Kinshasa pe asili kotia yango na Facebook biso pe tozwi yango pe mpona kolakisa ndenge nini kimia oyo ezali korenye na minute oyo na mboka na biso Kinshasa. Alors bandeko babolingo bokeba na bato oyo bazali na kati na masolo na radio na bango oyo biso tobesana koloba ete radio Buka Lokuta. Bokeba na radio Buka Lokuta po ete ba information bazali kopesa bango bazali kokanisa ete po ete ba panike ba diaspora congolaise bazali koyeba teke ba diaspora congolaise na minute oyo bazali koluka ba information oyo ezali juste et vrai. Ba Congolais bazali lisusu na besoin ya ba information oyo ya lokuta te po ete tosi tokosama mingi pendant 32 ans. Alors bomema biso susu na balokuta ya pamba te bandeko po ete kokosa mo tosi tokosama esi ekoki bombakisa lisusu dose te. Soki badozi ya lokuta esi eleki bandeko tokosanza bino po ete lokuta na bino ezali lisusu kontrole te. Vraiment ezali pasi pe mawa. Papa Roger na pesi yo maloba vraiment. Merci mingi mama Rosalie tokoloba lisusu nini bilili yango yo ezali kolakisa ndenge nini na Kinshasa kimia ezali kasi bango balobi ete bato na Kinshasa bazalaki mobilize okende na matete bato bazali lisanga pe bazali kozela po ete bafungola moto okei na njili bato bazali lisanga pe bazali kozela ndenge nini bakoki kofungola moto ba masolo kaka ya lokuta na lokuta. Bana ya Congo bana ya Kinshasa bazali na bango kimia. Bana ya Congo bana ya Kinshasa na minito bayebi ba makambo nini o bakonzi ya Congo bazali kosalela bango pe ndenge mboka ezali kotongama bango moko bana ya Congo balobi ete oya koya kotia libaya bango bakotiela ebende. Tozali kosenga na bino kaka botika kokosa ba peuple congolais botika kokosa ba diaspora congolaise oyo ezali lisusu moma ya lokuta te ebongi malamu boyebisaka bato ba info ya solo kokosa ezali solution te kokosa nde ezali destruction ya makambo nyonso. Vraiment ezali mawa. Tozali kosenga na bato radio Buka Lokuta soki bomoni moyete boya bokende na Congo bosenga bolimbisi bosangisa maele pote totonga mboka na tango oyo ba Congolais bazali lisusu na besoin ba distraction na bino te po ete ba distraction na bino to sito lembi lokuta esi eleki bandeko bakobanda kokosa bino ti wapi baeli bino ba makambo ya dongo lokuta mama lando aeli bino makambo ba pétition lokuta baeli bino ba makambo no
ndenge ezali wana kala mingi te tozo kozwa Congo banani soldat na biso to combattant na biso bazali kobunda bazali déjà côté ya Équateur lokuta bayeli biso makambo ebele lokuta na lokuta kaka bandeko radio Zoomel 1000 eza ko dévoiler makambo na bango nyonso to bazali kokosa bandeko ata balobi ozali moto yo ozali maele te ata soi-disant balobi yo moto ozali yo intellectuel oyebi kopesa batu kuru ya mboka na biso Congo mais yebisa biso nanu balokuta ya boye ebongaka ete bokosi bato tango mosusu mbala moko bako comprendre mais oyo ekomi ya fréquemment boye bandeko omoni teke ekomi bato oyo eza kolakisa ete bato bazali komema biso na kati na kokufa lokuta eleka te bandeko lokuta oyo ndenge se elekeli yango te mboka na biso ezali na kati na kimia calme ezali malgré coup d'état oyo balingaki basala mais bakanisaki ete basoldat kuna na Congo bazali basi bomoni ndenge maîtriser bango pe babomi bamosusu kala te bakoleka devant là-bas e esali bango soni bakomi koloba bilobela lobi bogangi bokanisaki ete victoire bokomi kobenga batu na Congo mama bolamba soso kala te tozozwa mboka mama bosala boye bomoni bino bokanisi baje na bino ya ntango ya deuxième république ezali baje oyo yango nde bokoya kosala nango lelo lisusu na ntango ya troisième république ezali pasi pe mawa bokola lokuta nde eleki bino boza koloba ete bozali bapoliticien bozali baopposant baki opposant na bino kaka na lokuta boye vraiment bokola bandeko boza kose comporter neti bana mike boza koyokisa bakongolais soni awa na poto likolo bapolitiki na bino ya solo bapolitiki ya tianana bapolitiki ya kopola kaka lokuta na lokuta lelo biso bakongolais valer esili likolo na bino bato boza komibenga o soi-disant bacombattant o radio buka lokuta bino nde mutu bosisi valer ya bapeuple congolais na libanda ya mboka lokuta na bino bato basi balembi yango bochanger tozali biso na besoin ya lokuta na bino te lokuta na bino ese mati nzete bato basili komona yango botika ezali pasi pe mawa okomona batata minene suka pembe na mitu mandefu na mbanga kokosa kaka kokosa lokuta bino bokanisi soki bokosi nde boko changer politique ya Congo kuna na Kinshasa na République démocratique du Congo bino bokanisi politique ya Congo na minute oyo bino boko changer yango na babuzoba na bino bozali kokosa kaka ba diaspora congolaise makambu kaka ya lokuta ba bêtise kaka bino buzoba kaka bino ezali pasi pe mawa bokosa bango lisusu ndenge bokosaki yo bacompatriote na bino mutu baza na Congo basi basignali bino kala te Congo ezo kozwama na maboko na bango mpe baza koloba Kabila aza akimi azali na destination ekoni omoni bolobaka bainformation ya vrai bomoni ndenge mokili bakobaye bino mpo ete lokuta eleki ezali pasi pe mawa bato bazali kovivre na lokuta mokili esi elembi bino yango na bomoni ndenge mosusu ebosala te bokomi meme koluka kokombattre bamusicien omoni bozoyeba lisusu ndenge bosala politike na bino te ekomi nde siko lelo bamusicien nde mutu bokomi koluka mpo bobeta bazali ya kolala bazali ya kokwese tala ndenge ezali wanako tokwese bino contre miri ya makwanza ndenge bazali wana tokwese bango contre miri ya makwanza bazali suna eloko ya koloba te donc ndenge bazali wana bazali korespire contre miri ya makwanza makelele nyonso bazali kosala ezali makelele ya wenze toyebisi bino ete bifo boyeba yango Joseph Kabila ndenge azali wana topesi ye lisusu mikolo baélection oyo bolinga te akoleka donc ndenge Joseph Kabila aza wana libela donc azali na kati ya Congo ti ba projet na nyonso to aye nango na kati na Congo ekokokisama to boyiba makelele na bino to boyiba lokuta na bino po ete bosi bokosa biso mingi to lembi bino to lingi lisusu lokuta na bino te po ete lokuta na bino e biso na ba problème ya kosakana te
tolingi lokuta te tolingi vérité. Joseph Kabila kosaka te, Joseph Kabila azali soka fungoli monoko bokomona vérité. Soka lobi c'est que ba sali banzela, soka lobi c'est que ba sali ba don, soka lobi c'est que quelque chose y est nécessaire et monen na kat na Congo. Mais zali lokola bino te lokuta na lokuta kokosa na kokosa mokili se yebi bino lokuta bo changer lelo ba congolais na kat na poto awa. Valeur na biso esili likolo na bato lokola bino lokuta na lokuta. Maman Rosalie na zungseli yo maloba. Vraiment ya solo papa Roger ndenge kaka uti koloba lokuta na bango doze esi eleki. Lokuta moko ezali incontrôlé bakomi kokosa na makambo bango kokosa te. Lobi baza kokosa bato baza kuna na Congo basi basololi na bango bayebisi bango baza na kati ya terrain kala te bazozwa bokonzi pe bato ngo balobi ete bazali kocontrôler déjà situation ya Kinshasa pe ndenge ezali wana Kabila azali déjà ya kokima. Lokuta na lokuta pe bato ngo balobi ete Kabila azwi avion destination ekoni bo contrôlaka balokuta na bino ba peuple congolais tokangi moto na singa te mais tozali koyebisa bino politique yango nde bozali koloba politique bo changer Congo ye lokuta boye nde bakomema bino na politique ya lokuta boye kokamwa radio buka lokuta bomoni tellement lokuta eleki bozali koyeba lisusu nini bokoki kokosa te oyo tozalaki na yango wana merci mingi ndeko Patrick Kasali kuna na Kinshasa na ba image oyo pesi biso en direct pe toyebi ete kimia ezali kati na Congo. Merci. Bande ko babulingo na bandi duti kolanda émission na biso oyo tosileki ko likisa yango ko ete boyeba basango nini oyo bino bonde kozela na bandi ete moto na moto asili kotire leçon na ye na oyo esili kolobama na esika oyo yango ete tosengi na bino ete boboto ezala na bino na bafamille esika bozwani na bandi ete mbala ya nsima biso boto azumeli nini tokozanga te mpona kopesa bino lisusu basango oyo esengeli mpona bino tosiki wana mpona lelo merci mingi www.zumelmil.com ezali wana mpona bino na bandi ete bokozala dessus te nsima ya bangonga nde boyebi nini oyo tobomeli bino merci.